faire Egola bakangi na poto aza arrêté bakangile nini non expliquer lo bato to bolanda bon batune balobi ke eza corona bakanga ngo muto na poto ta ba corona bakangile corona nde corona soko yeba otio na quarantaine et puis c'est fini mais cheval ya balam et l'obsa balam parce que nzambe so lobeli ozo ka terre lobeli ba manière ebeli. OK alors faire mundele il faut respect. C'est-à-dire respect na moi respect na moi si moi si obeta été. C'est-à-dire il faut tendresse, classe. Congolais tous à brutal trop. Kamunyo so coup de tête. Azana discussion moi na ibaka emongo abeta mwana. Osias to osier. Ouais, moi na tango abetie. Moi na fundaki ba PC 3 convocation ya gite. Mundele basakana ete ata après 20 ans zoyo. Mais ce que c'est nini avocat na makazi na lo sambo. Poto mundele la difficile au comprendre. Kuna ezala rateo Kofio nani papa ma akenda pete papa ma baredo ba kenda ya Zaiko ba kenda ba nini amona lingakini omona ngate na lingakini yo kini trop kini to solo la ouais kini ba bete au moins 48 heures o leli ba boaki na bango mais ao kuna OK penda est-ce que pour beta bana lo izapé lo mo pe na beta des fois na beta likofi moko pa mati na kala na ba période mo doira problème na beta likofi wana izonga na miriti le le bo sanga passe na beta ati na beta mo ste na beta mutute na sala bitumate biso ba na poto. OK nous on a la tendresse la traité ni ba message ba papa ba maman ba ndeko na biso congolais ba pasteur toye ba ko traiter moi si la valeur tout traiter bana na biso. Alors Ferré ne peut pas venir là-bas ko beta kuna te parce que ayemba te lokola ayemba te bato ba obeta oneza bato ba yemba. OK na ba disque mais ba ko yembisa awemba vocal mulolo mais lokola esprit ezali bato basala banzembo ya wenge faire asala nzembo moko te na wenge wana ayemba te na wingi wenge wana ayemba te. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Méchant. Mwana bende na idéologique mouchipa avec le mythe est parti dit nekele oui les bateaux là mon appel fait là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes bienvenue dans votre nouvelle chaîne Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le petit Zak le général de la presse internationale Boba qui c'est la mon papa Eskakadi Balobi c'est lui qui a vu le fils a vu le père les représentants valables et descendants de l'Europe Zakari Baba Sochiku Mwambila Balobi deux fois encore et toujours Tige Kitiawa na résidence il y a l'homme de pétage Balobi le roi de pétage. Ah, l'homme de Kebange, prophète de Niles, prophète de la nation. Oh, les lotis j'ai quitté. Porto Tumbana dit, tu sali plus ou moins 2 mois au Tozana été. Yango les lotis j'ai quitté. Ah, on a résidence à Sikababi Ngaye. Tu as bon on a pigeon la résidence à Sikadi. Vous comprenez que changement de fréquence. Ah, tu as dit il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Merci à tout le monde confiance. Merci. Tant on a retenu la Tumba banda ko s'abonner rapidement parce que oh yabino yangoyo. Balobi avec Yemoro Zakari Mwamba 7M Nazako la Pablo Kini Balobi boss de boss Pablo Kini dispatchante Balobi le seul et l'unique déclarant Kangiangola Kangiangola lelo ça dit yepena muta tikota qui dit Balobi keba luta continuera victoire certes très bientôt pour
cadeau ya boss Pablo Kini, merci beaucoup na sénateur Yann Zambé, tout va changer. Nazako la fondé pipi de l'homme abe. Bo coacher toujours ma solo grande boza coacher le toza bon l'homme de pétage. Oh le nazako koti ça na rata jinga l'homme de pétage. Kebo ko comme mystique fourmi. Ya boss Pablo Kini, merci beaucoup na papa Charles Blaise Mafuta le Vandoulen, balobi président de la société de Britannie. Balobi pire Fachi Betomu Kwatombolo pire petit ya Denguez. Deux fois merci na papa Clément Kassambe. Balobi chef en protocole. Yaya Denguez na Congo Brazzaville, merci na batuto, vous avez toujours comme ça la confiance. Boss abonné massivement. Yabino yango boss de boss Yannick Kinia. Balobi la Yannick Kinia Romox, l'homme qui détient le drapeau na rata capitaine Mounala, merci beaucoup na Trezeguet Mouzala. Balobi Trésor Mouzala, Trezeguet Mouzala. Les demi-diens, merci pour la soutien. Merci à Mohamed Moleka, le Sénat de la ville. Là où repose le cœur de Charité Moleka. Moi, ça pème. Balobi présent. Il y a un homme d'affaires Nioso tout barana Soudaf. Déjà, tant le roi des pétages à Rokota. Déjà, tout le monde a s'abonné dit plafond de reine. Nazaro le l'homme a banda déjà Rokota déjà. Poto Zanayo déjà, tous l'homme de pétage. Maman Clotilde Bondo, plafond de reine, il était l'homme de pétage. Oui, ça m'a dit si ma papa est-ce que Kazana Congo Brazzaville, mon aguette Nana Denis Sassounes. Si c'est comme Azana Congo Brazzaville. O te to lemba ndeni ye dia ça toujours dia kufi akufi te bien dia ça bon dia o bossa nga saki beza bete ki mambu ya léopard o mo ndeke tambola de to poli te kasi ba ko yiba match ba te ka match bo botine ya kumzini ba botine ye mutazwa délivrance na bita bo yela nga ina délivrer ye ça ye ça déjà na kamba ya kenda sura na maya sima atika biloko na kisensu ndambo za ndambo si les à moi na volé za mami yo zo lukila ya edi baka ya de batika le nyoso na o délivrer yo délivrer on t'avait dit KO pendant 4 heures mais siko yo ça na benga yo tango na te KO na bengi yo na ba caméra nyosa kisasa ba otala ne ko si edi KO ke ba edi te na o yes bolobi ba délivrer te yisa da délivrer ya rasul yo côté kasa o se logo nga ni te KO siko te yo ya te KO ye ma si mezanga déjà wana ya la ma ya kamba pembe azala biloko etikali rien ye dia sikala pina pamba akundi biloko da kisenso avia lo na oloba awa omote na oloba alongoli ba za valise à moi si yo moni sa bomba ba plan be jour ba kena nkamba est-ce que mona maman na lela edi alela ya edi alela nani alela mutu akufa oyo ti abina bina wana komene Selemani moto Selemani na che viande financer la vie ti lelo na beta na te KO vieux déjà comme moi papa SKK ya akoma na association de papa qui maniste na apaki na ndimi mais atika biloko libanda yo ibate l'église ta bandoki ba ya batika biloko libanda mais ngwe akende ko space botine magique po batia bi numéro ya nani nana wa olata jere olata numéro ni ba monte jouer monte monte mbongo apeka te vieux zo mbongo te ministre apese mbongo apesa ye lokote vieux zo lokote tozala vieux zo ye lokote ni erreur oui vieux zo rien ba tolo ba ke ministre kango ya pesa ende kasi ya pesa ka pronostic par rapport ya ndenga monika ke non tema ba ki ba kopola ndesiko e larga ba tutu ba bino e dingwa lobir léopard ekende nango coupe du monde te e kopola ndesiko ba luki papa ba soigner yelo ebengi habité il faut changer maloba wana isa bien te pona biso to banga ka boye na ko changer maloba pesa pronostic de 1 ndé ba ko sala match ba biso amona na soute bien ça ina parler yebisa ye na olukaye to yaka ne cheyot c'est pour que luke ça la vie na lukaye luka bien ça vie ayo to batami ouais ngana attaquer na ndako na attaquer na parler. Merci beaucoup l'homme de Keban. Promettre bango. Ouais, tu promettre bango. Semaine prochaine. Tu quitter là. Deux fois tu es là. Tu es là ndaku place à bombi lo ba moi sina. Obi si ma valise moi. Toi super mo gesa wana za biloko vie. Et puis la kisenso. A bombi na ndako moko boya cousin na emo. Biloko za kati. Biloko za kati. Abimisa. Merci beaucoup l'homme de Keban. Merci à tout le monde qui à travers le monde bozo landa biso. Merci beaucoup. Ouais, na Miguel Nenga leader italien pièce contre pièce. Au latito vérifié quand Nenge l'homme de pétage à la type na woni ba jivenji. Ça dit le colo bani. Mais sandalo ya musique. Mais na ile photo tumbale loti. Da bien habillé. Bo batna biso ya banda. Kina Kinyamba. Motema Carole style Kinyamba. Carole azoya. Ah comment déjà cela bien. azoya. Azoya na ba mama na ba roquette.
mobali ayaki mobali te mobali atikali ye azoya mobali akendaka États-Unis azongi ye soko azoya soko kini akoma na sile asola très kitoko Carole Steele Kinyamba patron ya London Kinshasa tozalaka bien gâté jour wana ayamba opena bien aoya akoma lelo akoma lelo ne abakokita lelo wana il faut créer semaine faut tokota London eza na boutique kitoko boutique kitoko aye pe na blog musu ba rivage mais lelo siko tokota na mo lisolo to tumbana na yo tomonaki ba FRDC na biso ba repoussaki pena ba rebelle pena ba koti ba récupérer pe ba nini et après toyo koyoka message ya porte-parole ya gouvernement ministre Patrick Mouyaya oya bongo ministre ya tutelle na biso et auti ko lancer message mo ya keno chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazoluka terrain d'attente mona Paul Kagame po bayokana est-ce que bayokana nini population esiliki na eloko wana itaki yo l'homme de prophète le ngabela na kana prophète de la nation nino ko s'adresser ngabela na kana obiso ne naza boyi na ondima te mboka mokie wana bamboka mike batusha biso mboko bamfumu baza boye otangi bapapa Kimbangu otangi babiso otangi bakonde otangi batu nyonso baspirituel d'abord so tobi tozwa kutu biloko mosusu wana te intellectuel na banani te président akoloba te totangi kombo te akoloba te ke mboka ne ya moke mboka ne eza moke akobunda kuna te ifo ya kobunda aza na marché ya bangile bapesi ye ya bato ya Londres Royaume-Uni epesi ye marché batutu babwaka ngunda kuna baya kovanda awa na Rwanda eza bamillion mais ye ana mabele te sikoyo aotia bato voilà calcul oyo congolais il faut apprécéder mpona moi bato baobosela eloko wana baye na Congo te Angleterre na biso toyebani biso toya bamabele ofeli mais bake na Rwanda baotinda motu tu oyo obwaki ngunda kuna oye kozela awa ovandi na Rwanda boyebisanga Rwanda na territoire omwa mundele sikoyo problème na ye sikoyo marché wana ezosenga mbongo ebele mpo ifo batia Rwanda akoma na condition ya poto olie banguna wana bakende kuna badécourage bango na mboka bakristian ekule badécourage bango baotinda bango awa sikoyo ye mpe mabele te sikoyo mabele yango azongo asa obligé il faut annexer Congo annexer Kivu annexer baparti wana nyonso po epermettre ye sikoyo ayebi ke Congo eza na état de faiblesse toluka tobunda état tobunda bakovimbise na nsima ale yaye abotoli après azwi pango par force après imposer biso omo de roi bodo ya roi belge aye akoti ba masolo wana mais soko momona ba papa ba moya na mboka soko momona ba autorité o ya biso bato ba coloniser biso soko momona bazo ya seke masolo ya CZB. Alors c'est le temps où le président Félix Petit fa solo na roi ouais c'est moko yo bino bato dokata ki yango na 1885 ouais siko bolingi bopesa ngo Rwanda ou bolingi ni première chose deuxième chose biso après obunda ngana besoin munduki tokota pena wana tokota ko ngatene na boye na ba passer tout ba simananga les 11 000 plateformes d'autres aux alata combien on a de pasteurs tous après tout ce mamindu pour honneur question d'honneur question d'honneur question d'honneur israélite non soit soda question d'honneur il faut président Félix Tanzo négocier na batouana il faut ayer baké congolais aza en colère au monita au musée azalaka to betaka bangwa ouais bakota njili te bakota na njili c'est comment mais babima babote l'aéroport bazo aéroport congolais aza peuple calme mais ce congolais tomboki déjà bien nous menons minute au congolais fâché tala biso va passer to lembi prière vraiment net ngasiko na osa sous prière te puis na ngasuko za na stade auto ça na imka il y a une semaine non OK vous avez mardi non mardi donc lobby une semaine na outi stade non donc prière na ngana tondeli pour la mboka ya suka ya ngwa il n'est plus nécessaire
tokende konégocier trop na bato wana ere moko motu fois senti ke bato oyo baza na biso toza na nzela ya molimo totravaille na molimo bao baza na minduki baotravaille mais biso nyonso congolais esprit tokomi nango soki ezali koatake po todéfendre mabele maintenant sikoyo kokutana ya chef de l'état bon lisolo ya problème te lisolo ya problème te mais lisolo ezali kaka babima parce que M23 nsima na ye eza banani et puis M23 na eza bacongolais mpe bana kati oyoka nde baolo balingala te nde baotina message oyo yango nde ezali na punda bato wana oyo ezali na bapaster uniga chef na bango ezalaka paster uniga tozala na ye na confession religieuse kuna nani na eloko na biso nini na au conseil des églises nga mukuna ekiri wana nyonso ye mpe azalaka na kati mutu na ye akoma wana eza musafiri oyo aotravaille donc ce sont des pasteurs congolais celui qui a la plus grande église na Rwanda aza congolais mwana mateto oyebi yango oh ah bon oyeba te rien donc aza wana abenganga plusieurs fois nakenda te naomona neti so nake kuna naozonga te mais biso na barwandais to a problème te so otali bien na kati po ye église ne ezali bakanga yango te il a une très grande église garçon frère na biso même kunda bato era amona matete te kunda bato mateto boyeba yango te akola afanda na quartier nini wana oyoka yango te rien afanda na quartier nini rien problème na biso tokofaire passer message pas président public tolembi Mbuta tina bato bakepe na balongoli bembi baoza biloko na Rwanda baye nango il faut akoma na biloko Rwanda na kope ba Londres ya bato Angleterre bakomisa ye Angleterre alembi na ye bato baya kuna balembi na bango batonga kaka na Rwanda condition ya vie kitoko mais Rwanda na mabele te siko mabele ole uta ipana biso yango sikoyo tango ya oyebisa kuna bino ngai fona so koto mbala mo baoza derrière grande puissance maman ya États-Unis zana Londres Angleterre ba Nouvelle-Zélande ba Canada chef na bango nani reine d'Angleterre bon siko soka bi aza sima Rwanda to obika yango il faut tous avoir des précautions avant auto récupérer copane ya na Congo to benga na bango après totonga asala la haute politique ou ba boto le loko na pas ba Rwanda et pas na biso po biso to ala mabeli à la diplomatie mais na Rwanda ba Rwandais ba auto sabisoté parce que ba infiltrer biso basi bana campus tant d'autant na campus ba côté la biso na biso bito obunda wana baneni to bunda baneni ni wana ni baneni ba 84 tito sisi na lititi mboka biso na ba muyambo biso na ba ruberwa Azarias Ruberi atango ba yawa na biso totanga na bango Ruberi ina ne avant biso ya sala droit tala ba fi rwandaise ba côté la biso ba bota na bana na biso ba cause bilozo mona na ba bota na ba rwandaise siko basi ba faibli biso ba côté biso na armée ba côté biso na communication nani oyo comme na nani officiel wa na ba société africaine oza comme celle kala ya télécell miko oui miko te rwandais mais azali na mboka na biso communication déjà tozali déjà trahi bana Mobutu Bisengeman secrétaire particulier à Mobutu ba côté la biso bato na ba intelligence moko impossible même ata basali biso infiltration biso peut infiltrer bango er mombo so esimbi sute tokezo la bango batelo ya tete tozakisi la paka tu koto yo ba mini ba couper mikute to koti bango kuna na côté assez munduki za maboko mais ozake yo ngati ba bango paka tu ba sangani na minduki koto yo ausa break koto yo ala munduki ana mwana osakani ale ta ozate merci beaucoup Eva Tumbaka Lombo mokonzi avec biso azala prudence à gérer dossier oyo avec prudence. Sora Monika Kokite a pris biso go. Peuple congolais est d'accord. Qui pour monde indi partout tout est d'accord. Il y a aucun n'a pas pasteur, n'a pas joueur tout. N'est ça en Ukraine. On est prêt vraiment. Merci beaucoup prophète de la nation de Kebanja. Merci beaucoup na Eva Tumbaka Lombo mokonzi avec Suana Mukulumpa wani Masha Mumen Pukapa Leombo mokonzi Autriche les grands esprits aux abongo na l'homme de Kebanja le roi des pétages de Rosola.
tokangi parenthèse wana toye na affaire Laurent Sokoko na Bokechua Yambo. C'est beaucoup de aller. Beaucoup de aller. Aliana Raya. Obika Laurent pena ko noter ba mbongo tuna ba R na ba Laurent so balié. Pas problème. Ah bah nous c'est le bena calcul ko peso. Thompson et yaki teller. Mon balai ça boité. Limizanga Laurent mais en tout cas Théo dans mobile. Pour oyebi na R na pesa gila. Mais na mona ba vidéo mongo ya na Mercedes mo abongo ya Grisbo. Ya Grisbo na senga gawa. On a senga gawa. S500. Oyebi na regretter ndo kande ba somela on peut boketu. Ah, ya matambola na una na bela. La kabela ngo le lobi la kabela ngo mutu. C'est pas possible. Ngana senga déjà ngo. Senga tangese logo. Ah, peut-être tumba zote. Oyebi ke na moni na vidéo ana boketu azo ndima bino vie lo go eloko ngo ekomi to ziango na bakizi bongo na zi. Donc quelque part les gars a fait aussi des dons d'abattoir. Si. Mais ce que le problème toi na ngo ezali nini? Quel est le but du combat maintenant ya Boketu? C'est ça aussi parce que bolobai africain congolais à son poste. Bolobi au Kabila rwandais. Fati wana za Fati aye na mboka. Combat ngo esili. Bon, soit quelle est la vraie revendication? C'est pourquoi il faut que Hermo peut combat il faut ici là. Si. Combat ici là tout évoluer. Net musicien par exemple a composé Nzembo, l'album né a tient Nzembo moment patriotique, c'est-à-dire azoté mboka, azopé sa conseil na mboka chaque album. Et puis moi contribution moi ezalaka pona bekol babiloko wana. Mais ce que bango babundaka lit na bango ata mukolo moko te. Ba se sensibiliser bazo ata ko tala bande ko est. Ata mukolo moko te mais bazo liter pour sur bazanini. Na bi Rwanda yango. Bakita. Rose ba on a kifu. Bakita baya kasipo bango baba baya tokedo bakatsa kuda baya tokuda la tokota tokelo bunda po bino wa posa mboka bona sisi mboka problème ya Sokoko ezali ke to tikana no combat ya kobeta ba annuler ba concert ba nini tozo évoluer qu'un dialogue se fasse entre ba combattants o ya kuna na biso combattant na ba leader d'opinion ya Congo ba musicien il faut que to sa moi table ronde moko to solo li qu'est-ce qu'il faut faire pour to mola mboka na biso vraiment. La lutte est bonne, mais il faut mettre fin à ça. Vraiment, là c'est vrai. Hein? Maintenant, ce que vous avez manque de devises et pas la biso. Vous avez pour Laurent Sokoko, musique et zonga mais tout dialoguer. Tout dialoguer, na ba combattant peu, qu'est-ce qu'on doit faire? Vraiment. Mais ce que penal les biti ya bango ya combat bango ezaka fo ba interdit ba musicien ba est vrai qu'on a ça plus une dizaine d'années. Parce que yangwana pour ceux qui ont été, quelle est la lutte encore? Vraiment. Pour il faut ba comme un parti politique. Basali mouvement moko eko permettre et y dialogue dans Congo et puis nous négocions pour que ce qu'on doit faire pour qu'on s'unisse notre force pour tout travailler. Tout travailler vraiment c'est ça. Merci beaucoup vraiment prophète de la nation ça derrière vraiment Laurent Sokoko pona oyazo lukake musique vraiment zonga na poto wana yo sala pena bien parce que biso za na posa artiste émissé to accompagner bango to ke Zénith okena Fali okena Ferré okena Héritier et tout et ça permettre peut faire biso pe tout ça peine moi ta na mode vraiment merci beaucoup lelo Koffi Olomide la légende quoi tu as rapporté trophée il y a légende peut-être que l'homme de Kebange à part étoile Koffi étoile de Hollywood balobi ngo ta makiona mais ce que les lois que tu as rapporté wana c'est qui makiona babeta vie makiona babeta vie maman makiona Koffi Olomide non vraiment bon on a étoile moko pena na fanatique ne mo asana ge cadeau siko epesité yesu au mon pétage pétage bio siko ana state en États-Unis Tembalo ya makiona Tembalo azui tour pena zu pena trophée à légende oui vraiment ni no yebisa Koffi Olomide Koffi félicitations au tikali légende au zalaka légende mais biloko d'étoile nga bela lela ya fort bonga mo be ba pesa ba salela nga étoile ba tenga mundele moko azoleka na mundele ka moko azoleka oh leka la mais ba c'est l'étoile ka mundele ka moko aleki na regretter vraiment ya Koffi pena na ndima ya si donc mona ibeneza solo ok c'est normal que mboke komika ka wega mboke komika ka wenge si il fallait peu créer ba doser no moi bébé ça ya wenge yango étoile Koffi la minute azui légende félicitations ouais azo ça pas album né la légende non c'est bon vraiment en tout cas félicitations merci beaucoup Fally Ipupa auti ko buka Luanda et puis to abuki Kabinda abuki Soyo on a phénomène déjà azo zonga lelo déjà na orchestre moment na groupe d'accompagnement na Fally a Lima
Hôtel extrait à concert et à cabine. Elima. On a mis tengesilité na minigi nous vimvele non aza nous vimvele na nzoto azana ba ino biloko na nyosa ya na nzoto. Yeza na kata Eza nzoto. Ana bilengi mo tala basi ba oganga. Moi si mo ba oganga tango oyemba. Ana zo crier lo ko to mo nokanga. To mo nokeba Michael Jackson. Ana benga ngo kimvanga. Kimvanga. Kimvanga sikoyo mwasi. Baso ba moni ya azo kokate. Kokate akolela. Ouais. Vraiment ba benga ngo kimvanga. Kimvanga. Fali pena kukinini. Siko mais azaka nominé na plus ou moins 4 fois na trophée le kuna na Apawar. Mais azo ango kate pourquoi yosenga nini? Parce que tout ça la renversement. So fali faut remporter. Il faut ça la renversement. Faut ça renversement. Oui parce que là on a battu zango anglais, il faut que tout côté dimension à renversement. OK. Pour renverser en tellement ça en anglais et comme c'est ça ya anglais, il faut tout renverser en. Et comme comment? Mais prière, il faut mon ngati évêque. Mais suko un phénomène à bisoti. On a so yo fo benga ye to yo fa ye fo benga. Moi mais pas les petits na ngai. Wala bena petit. Ya moi na kati. Ouais. Donc c'est ye kaka. Ne ba wario ba ali ba marlène de la congolaise ba wario. Ba kasi jonga de Paris. Yo sko président. Ya ba wario tout. Petit na du ka ya kana nga meka. O mo te ga zaki mon kati. Lité ya kana. Azolela. Azongi sur na. Est-ce que alongwa pe mbamo depuis ka ba tombola pa et pa likunzi alongwa pe mbamo wario asola suma na fali fortuna ye o solo la ngwe photo renverser ngwe fois so ngwe faut récupérer pena parce que ça a nominé plus ou moins 4 fois mais banglais nde omona bango na ba fier na bango mon anglophone a mutumo amona un esprit supérieur oui esprit ba ba mona ba domina ba pays lokola États-Unis ba nini donc bazanda na dikolo na mutu na bango pesa bon mboka anglais okuta jamais ngana kena ba Londres otuko omona film ya français donc zo ya bango la ndaka ya bango na bango so faut apprendre anglais kaba 10 oko de so meloko 10 vraiment ça la boye la Londres baba ti suka tuko bandolo ba mo choix été yango do mona fali sikoyo il faut baba na composer pe en anglais ouais si na banzembo ba traduire ba partie même ata nzembo nyo sauter sur 5 minutes nzembo ata 1 minute yango ba parole anglophone ezala na kati. OK mais déjà ça la featuring na Erkeli yemba na anglais Amélie au moins que il a que prison fallait azura fallait à nos prison oui fallait à nos prison fallait zo beta là et ah mais là wana so prison te au kufaso wana so o bangisa badaju ba yemba na ye o bangisa batu ba récupérer bague na ya zongisi yango mona ide atali ba bia petit zo là on a mukirana amoto bangisa sko ba jeune za ko ba ya po aza mwana mai ndombe fali azamuta umvimvile azamutu ya ba ino azamuta ba kimbanga na uto tangelo bilo yozo ka fali no na yo muta usi da do azu back be da ba récupérateur azokisi abize logo ya te bato amona on normal mais ngamuta mulimu na omona on esprit si mais fali tango akele États-Unis ake dominer États-Unis a récupérer arte a wumelaki ake bolo. OK na ebisaki bino na dans mama le 18 on a expliqué mama fali bato amona ka net na o black OK c'est là a coloniser moi moulayi. OK bazo ka fali net no na bango te le lo pena soto bito bête le pena la partie c'est congolais nani pena mona kino atia pena barli kolo fali wa katisi bibale pena musika Cameroun azo yemba ye azo bina ye ngana va na Cameroun na moni une église parce que ngana ndo za fali aya place maman moi c'est président moi c'est président ensemble la place on a za hotel na sala 4 ans na kebe na expliquer fali la bine za boye maman président a oluko il faut yemba l'église allez kanaka tala niveau fali ti akenda tia ya Cameroun na bete pas moi c'est président beti na ndako après leki ake l'église on a pété oyeba pc pe mongo na bi peti na yaka yo ça na fali non noté vraiment fali aza musika
Omi fallait tant bande musique, fallait à moninga tout solo ina fallait à zola en interne. Avali putane ebima. Trois chemins. Tout n'en dégonne à moi. Tina Ipupa. Si on fallait à zolo nzondo betang nzondo tout album wana il faut y a tout renverser. Faut azailo wana bitiwa. Faut asango. Ouais bandeli wana. Auzango. Sora yemba l'autre salon. Quand tu banda disque. Premier disque ya vina. Tout na banani petit nanga ya kia wanani Joseli Mapoata tout na yi tout na ba fille lokola ba fille nani comme nani o fille nani Michikeva o ba lobaki o passer mon kuna sileka ki mari de ni wana nani fille comme nani o ya fille moko boye akapembe boye aka trop proche afali te tabufatu te moi nous moi sur nani katanga songa liputa oyo nani mandu katela oyo nani masa petit la biso nani yo fala boka boy nani katela ngamba ndamba songa liputa na yo mukuna binini biso to akubenga na milima mabe yuzo zongi sabiso mari de nuit akatela mandu petit non apeme boy petit nanga oyo nani abalaka pe diki nani Ada pe pidi di après après Martin Zobe ce qu'on a là hôtel mo likolo yawa ngawa asala pe moi parler na la village facile tout naï Martin Zobe donc moto wana fallait ayi na wana yango ndito okenda ngo tsiko poto zwana fallait musika le lorsque message no website y aigle de la musique africaine aigle il faut se quoi banoyer mandam en anglais fakota parler mais ce qui va kota ngona ba anglais siko pour nous faire ayemi mo anglais mon affaire bête mo anglais ne congolais critique on anglais wana to ça la temba kangisi babi oyo to éviter ce ko yembi abana oyema banze mo musu anglais et ça la fait bien pour oui à kota pe na communauté oui francophonie déjà azui ba lingalophone azui ce que tikali banglophone po bato ba en Angleterre wana ba yoka bilo msune net bano ba botami na Angleterre net ba Christelle ba yebi français te ba yebi ba langue mususu te moi moke lingala pour famille ezolo bango na anglais siko ayo konde pour akinois peut-être ako yoka mais sans spender ba mo ba na ngote ya bana ba botami na Angleterre ba botami na langue te l'homme de Kebanje yoka eza nango pena kala petit biso yoka bilo Michael Jackson ozoyoka bilo ba ya ba Jay-Z ozoyoka bilo ba yango esaloka elengi mo ozobina pe esa elengi te po yoki malobati nzembo ifo yoka maloba po eloka ba pisco ba beta dumi mais to bina dumi voilà pétage mais la carte ya vérité oyoka te OK nzembo ifo yoka okende ta oyema amor ça dit ozoka maloba OK nana sali faute yo tonga donc ezoloba ça dit ma parole wana nezo sa biso bien vraiment passer mo ayaka o de leti yo ngayo mloko wa paye ayena ndako na ngai kuna na se akota na voiture bo na yoka mtembo ya eluka makambo oya petit oya beauté wa JDT eluka makambo ngabi anga mo tanga moninga kati mizinga bomoni wa hypocrite osali rien nasina yoki yo siko lobi na TV on tenait na si écouter la musique et tout vous êtes des païens yo ne préparé au monde na kangio afandinye abi uzana raison na yo ngabi voilà si yo peno milakisa na yo donc bango wana nyoso wana faut pas changer fali akozwa ngo mbalo il faut tout renverser faut y a pena prière nzondo à l'époque wana oyo comme Kebanje mais bon yo zo mona ba petit na 007 petit innocent mais ependire anani innocent nani wata omonda carton mon fils na pese kombo poye tango aya bive olobini to bandane kala omoni président Centrafrique moi sinaï suko moi naï suko azaki na anniversaire ayemba na télé wata ne place connaissance yeko banda suko wana moi na président Bosco Osai si donc wata banda wana nde ba full na yeba biloko ti abima ba moi ba partenaire to pesa ye batu nde omona wata afunga so comprendre
Donc, le long commis tour de contrôle. Et puis, il y a le seul pasteur qui m'a sali. On a le seul pasteur. Il y a fallu. Ce que vous faites rigolo. Faire la pierre en bongo, maman n'a pas assemblé dans la arche. Mamari. Oui, mamari to banana arche. Partenaire n'a pas. Ti faire la zobanda bisto mona boy. Ti faire amati na FC a soma banda. Ti abandi ko soma. Ti a sommelier nda kuna banda. Ti na FC ozoke de poto ti a komi na Paris. Faire à moi na arche. Aouta boy concerne dimanche à côté l'émission l'éternel est mon berger pas toi habité oui à souter parce que comment botter là va serrer je vous à côté l'émission la Togo au micro va peser micro abandi va me dire mais quand amata na mon aban église va comme non on m'a bien côté na sema qui l'état comme va au salle photographe habité dossier au moins affaire est moyen melangati parce que azwa kanga père si respect. Tant que tu la prison en dolo. Faire atina ngambong ebele ya. Kofi atina. Kofi atina 1400 1500 $ par semaine. OK. Kofi le midi ngamo. Na fali. Donc des ans bato na bato na biso. Mais mbalo yo to renverser situation. Renverser situation oui. Eh na oto mona ka siko na tongo faire egola bakangi na poto aza arrêté na poto. To éviter tam suyo za kamutu offrir un peu d'information na ndenge na ndenga sous appel moi matière bakangi faire ya solo faire égola les padres bakangi en pleine nani makamwa dynastie eza na nzamba osala obima bakangi le nini na expliquer lo bato to bolanda bon batune balobi ke eza corona bakanga ngo mutu na potota ba corona bakangi le corona ndé corona soko yeba otio na quarantaine et puis c'est fini mais ce corona soko ndé d'après ba source fiable azana discussion mwana ibaka emongo abeta mwana ozias to ozier mwana na tango abetie mwana fundaki ba PC 3 convocation ya kité OK mundele il faut respect ça dit respect na mwana respect na mwasi mwasi obeta été ça dit il faut tendresse classe congolais tous brutal trop kamunyo so coup de tête ça dit mwana yibi yola obeti et alors on rien mais ils a berere akala et ça imagine d'après après ba yo kanga ba interpeller 48 heures pour les 48 heures sur l'équipe faut que les prison mais déjà 48 heures l'équipe azadi à prison tu vas faire rigolo à côté prison la prison du fait que azadi à la prison mais ba dans la procédure 45 jours côté monsieur babi azana na garde à vue et go les 3 jours garde à vue les 3 jours quelque part mais ce que c'est un nini avocat na lo sambo poto mundele la difficile au comprendre kuna ezala te o kofio nani papa ma akenda pe papa ma baredo ba kenda ya zaiko bakenda banini ya mona lingakini omona ngate na lingakini yo kini trop kini to solo la kini ba beti au moins 48 heures o leli ba boaki na bango mais ao kuna OK penda est-ce que vous pouvez bana le ils appellent le mot pe na beta des fois na beta likofi mo pa mati na kala na ba période mo doit problème na beta likofi wana izonga na miriti le bon sanga passe une fois et simba été na débat na beta Jonathan mo mbata mo kala et puis na beta mo na musumwa mbata non ka Jonathan ka deux fois bete bambata deux fois pendant à la vingtaine d'années mais na beta ka deux fois na bomwana OK na beta raté na beta moi c'était na beta muté na sala bitumate biso ba na poto OK nous on a la tendresse mais parler mais là ce qu'on pour faut solo là ce qu'on pour faire ego là qu'est-ce qu'on peut faire peut-être côté na biso côté prière tout bonde là ce côté il y a côté l'état il faut des grands avocats OK grand avocat au pendo investir net confier à soi ba grand avocat à défendre. Mais pourquoi tu as une première convocation qui n'est se présenter comme il troisième que oya biloko moko ya kaka négligence négligence ka bia convocation nini au shooting en hôtel mo dike yo trokin poto ezara attendre susu to ba faire na minute na na tambola nani oyo komone nani mutulanga telinko na somba Jaguar mon na Londres atambola nango adleka ba nani ba contrefaçon ya na ken ambassade pour na visa à 4 ans. Si on a un visa, là, monsieur, laissez, regarde. Tu as l'argent à devoir au gouvernement anglais.
donc olie na futa mbongo d'abord ya visa ba obligé nga na futa na mbongo wana pe na futi yango eza so 1700 livres na futi na valeur ya dollar non Jaguar essaya na tambola na kabango pe mais bazelinga jour ya visa ba ebu bon o meselesi faut futa nanu car eza komono balakisi nga na bafoto na elongi wana ezanga te babi véhicule eza komona mundele basangana na ete ata après 20 ans ozwa yo après 30 ans surtout baanglais wana baokango na futi mbongo nde bapie nga visa. Merci beaucoup l'homme de Keban, j'ai trouvé pratiquement dans donc il faut il y a traité un message ba papa ba maman ba ndeko biso congolais ba pasteur toye ba ko traiter moi si la valeur tout traiter bana na biso eza ba incident eroya je confirme pas entre guillemets la ba source sûre dossier en haut mais il faut ça l'attention tout respecter moi si tout respecter bana tout respecter vie privée ya baninga. OK. Moi, je c'est bon, finir la vendisaï, c'est comme ça. Je dis bien entre guillemets. Okay. Merci beaucoup, frère Bamanissa. Mokonjali, on repose le cœur de Maman. Robima. Arobima. Tous les 30. Est-ce que les 30 ans, on a la passe la liste définitive Bimi qui a battu, va repartir. À la liste à médaille. À la liste à médaille. Oui, il a été à Wenge. Real Madrid a eu championnat. N'a pas entraîneur, n'a pas staff technique. N'a pas vendu une bande de touche à bêta match mode. Mais a eu médaille. On a la liste mais il y a mon directeur comme ça aussi. A Rosalana a été né selon le bateau. A Rosalana était dans concert on a zoomé que le roi va vivre au mêlé moto. On se boya na e. Na n'engue pesu makambo. Non. Philosophie à concert wana ezali un message. Montrer à l'humanité, aux pasteurs, à tout le monde que l'unité, il faut vous unir. Tout ce qui est blague, tout ce agressé, soyons ensemble. C'est ça le message du 30 juin. Voilà pourquoi je concerne le 30 juin pour envoyer le message. Bisous à pasteur, qu'on finit à TV. Wenge alaksi biso ke nzamba te ya rapé ba soso Pierre bateye na soso abandi olela Yesu ayebisi na 3h wanga na ngati ete amoni yango na 3h du matin wanga ni Yesu cheval ya Balaam elobisa Balaam parce que nzambe so alobeli ozoka terre olobeli ba manière ebele. Alors Ferre ne peut pas venir là-bas ko beta kuna te parce que Ferre a star, il est star na minute aleki ba mise ebele o bazawana mais lokola esprit ezali bato basala banzembo ya Wenge Ferre asala nzembo moko te na Wenge wana Wenge wana ayemba te azali mwana suka ayemba te lokola ayemba te bato baobeta wana eza bato bayemba na badiske mais bakoyembisa awemba vocal mulolo c'est ça le point soki baoyemba mulolo babatya ye kaka po embellir ça que baker lelo Wenge 4x4 Amadou Djabir ou Aluki ko ça la projet wana ya ko sangisa bango mais ils ont bateau peut participer entre autres Marie-Paul Bazuete et comme on noté azo produit kaka Pentagone wana ko babal perdu mais pourquoi ba repêcher manda na manda pe ayemba na Pentagone te Barankin so yo royeb sa Marie-Paul nini mwata yavu ba longoli oka il pas batasso ba bengi ya roya te roya abi na so ba bengi ya roya te moi te va ba roya te ata ba bengi là et là que ça qui sera battu tout na Congo ya mbongo même biso neto abo oh tous les pasteurs oh chef d'état la posa ya ya ba pasteur to kanyaga mo reza wana to solo là zulu wana to pesa ba moto ndé Kane si la libanda. Kane na libanda mais la carte on a pour la image mobo. Mais ce que banyati pena moi te ba sai moi mabe. Côté ana benda na sepelité. Ponya mwata ya mvoyemba. Ayemba. Na nani Aimé Bwanga. Aimé Bwanga pas ça peut on écoute azande fondateur ya Wenge. Il y a un vrai fondateur à part ma sœur les Yende na vrai fondateur. Tema ya bande kotanga mo chiki moi ba poto ya mo sala kino. Côté moi taillant vous venez pas longoler pour la mono. Il va attaquer peu wera. Yo azika du wera da azika wera di stata azika du sa Wenge. Mende kona epe pangi.
c'est bizarre pas que tu yo kala ba guerre vraiment et tu yo kala te ba nous ba frère ba luba te si biso ba luba to na unité mo na moi unité mo ata moi problème est ça mais au senti quand même 80% unité oui là c'est vrai vraiment merci beaucoup de pratiquement na suka na été message ni pour na concert le 30 juin pour na wenge 4x4 ba to ba za lebele ba ke de koyoka ba ke de ba yoka mulolo bayoka banzembo wana ya kala wana ya bien mulolo ikima amulolo dansima silva gbema mulolo silva gbema bayoka badade dade yokanga faut baya vraiment ba una aux invitation pour papier ngana vraiment so papier invitation mais na lingate na mona batu ya batu nga NLC babacha campagne mo na kaluka le 30 na habité sur za na pourquoi concert on est à elle concert c'est déjà 12h déjà batu bana rata stade concert aucun petit soir et go ke pe ba 20h pe ba 21h pe sentiment na yo mabiso wana na habité na habité ne ba osala na bandana na stade après na ke na campagne mais so kuna pe so elengeleki et kuna campagne ba ozela mote ba tsango ta mol ba tsango ta mol le 29 fona sur la bango sur la bango ba tsata le 29 mais ce après bango fallait pour papier le 29 octobre aujourd'hui ça va warrior ndé wana c'est tondai oh ya bango c'est tondai il a fallu déjà kala après ngapé na sa campagne le 24 warrior pe ba le 24 décembre sur warrior ba yé te bon ba ya tendeli pona ko pesa ba invitation na kati kande ba zo kota na zo pesa ba invitation pe zo pesa warrior est-ce que les warriors sont là est-ce que les pétères sont là? Ouais. Vraiment. Nana sina comme nanga calme. Oyo be sanga. Donc pratiquement na suka. Parce que moi réplique mo boye, pesa y conseil. Non, tant à 5 personnes yo faut pesa conseil. OK. Faire ba manisa. L'homme de pétage yo. Non pesa ko. Faire ba manisa. Mokonza Lion. Ah, ok. Mobala mamundele faire ba manisa. Luka mbongo. Olinga mbongo. Vraiment. Lukango. Ouais. Pena fulio. Faire ba manisa oki. Luka mbongo po lukango. Faire ba fulio. Na otangolo 5 personnes. Oyo ko pesa 4e. Pesa y conseil. Un d'abord. Moïse Mbie. Pesa Moïse Mbie conseil. Bon, Moïse zalaka nde yo zali koyoka batute kotala simate kotala gauche te kotala droite te album kitoko tozela. Concentre-toi sur ça et kotika pe musique parce que biso linganga pe pour na musique na prédication salela prédication qui pastora na yo kolanda bato ba lo batika musique continue ta musique ah oui auto signé na maison monene au pianze monene au pesaka bato na yo bato bibomba bon non yo moko peut obligé il faut produire et puis tu es un bon garçon continue nani sous Joël Francis, prophète Joël Francis, qu'est-ce que c'est? Zala makasi na mwasi na yo, linga yeka ndenge ozo continuer. En tout cas, au laksi biso ke olingaka. Continuer. Na yeli ope mindamo mindongo na biloke wuti mboka eye pour renforcer nzoto. Renforcer nzoto. Ah c'est pas ça maman. Basa mindele bazaka lokwa ba lapin. Oh, il faut toujours oza makasi. Biloke eye na o tikelo ngo. O tikelo po. Ah ça toujours endurance. Pas frapper main bien. Nani. Mukuna évêque Pascal kolanda mwasi wana azoloba na TVT azoloba loba likambo te soki na se ya motema oyebi likambo otinde mo eloko na sese na cadre ya diplomatie mpona oboma moto soki oyebi eloko pe te kombo eza nécessaire komona yo il faut mpe kaka otinda kaka oboma moto me nga nazolinga yo biso tokontinue kokolana na yo nasepeli tro mikolo politike oza mpena mingi lisu te et on a concentré la parole ba moto nyonso eza pembeni bomango pona honneur kaka ya kombo na ya bonzambe na biso mais Vemux na lela au fort Vemux pesa ya Laurent Sokoko conseil tindelanga mbongo papa na lobi trop ba finginga trop pa ya bato ya boketu on dirait na le mosusu alobi na double sim or nga na double sim na mobali ya miniki na mitenge na mobimba bon yo lo bala ngo na double sim yo moni ngana na liste double sim eza ba kolo na ngoto yebi bango ngana mobimba bon 5e personne pour tout ça mongo yo ifalo tindela
otindi boketu ba 300 000 tout ça mais boketu allé hein allez te mo boketu a mobali et puis au lait ozotia munoko en tout cas là na linga ko yangwana au lait otie munoko félicitations amungala sokoko tinelanga mwa ba biloko etikali wa yasuka na ya okufa pour rien yasuka 5 personnes pour te silisa boketu wa yambo pese conseil boketu oza mobali pe mongala solo zongela musique conseil na yo ngana olela yo na cede zongisa biso cede tozongela biloko na biso ya kala po komba oyo ekomi tala mutu lokola fula ezozonga nsima na rond point ngaba en tout cas ezosimba te bokoto nalelaka yo bakotela mais soki okomi kote ya ofinga oyo mutu lokola pondo ya 4 heures ezaka couleur nini oyebike ti lelo na komprenaka te pondo yango ya 4 heures ezaka nini esalaka nini vraiment ya yambo ngai na yo tolingana bakofinga ngai omona mikolo nde ma ya moto ekufi loba lisusu na salue sere na ngai oyo partenaire monene oyo ya ngai oyo mikolo azokipe nga nzambe vraiment apambola ye et puis lipamboli eza likolo na ye napesi na sisi mais boss de boss Pablo Kini le grand déclarant au Kangi Angola. C'est vrai. Au pénal gouvernement angolais Pablo Kini na yoka sango na. Kasi yene muto apesa ki Tony Koko mutuka en pleine émission. Ba bureau na ba sénateur ya Nzambe ba fondé Pipi de Lion. Ba ko tikela Tony Koko mutuka en pleine émission samedi. Pablo Kini aza misi aza te ka diamante aza frapper te au men to na nité yé aza déclarant au angolais ça. Donné tout tangi kombo boye. Sur tangi komboni boss Pablo Kini le grand déclarant. Il y a déjà il y a yo de Lando. Merci beaucoup. Didier Boudimou hydrocarbure na PC Moté. Excellence. Na PC Moté na Jongade na lelo. Merci. Diminanga lelo na le. Na PC Moté na maître Turambo Malembatab tête ndai na maman Rachel. Dominique Konde libango elongaka te église liloba. Na PC Moté lisusu na Kabundu Alès. Ma puis mutunanga allié na ngai. Pesquet Lwa Mbote, Arthur Nzemene, FPT Paul Fipico meilleure agence Diezola, Babi Ozao, To Lukayo, Butalombi, Irène Mukabila, Pesio Mbote, et puis na Pesi Mbote lisusu na colonel Franck Ilanga, Justin Panzu, mon ami personnel. Et puis voilà, donc na suki na nouana lelo, na Pesi Mbote na Betina ngai, pa oti Londres na biswa. Aye na eka 2 jours 4 jours azonga to bengi écoulé asuki na ngaka wana écoulé kaka poso to kemula ego e bombe bombarder na pesi na mbote na écoulé na pesi écoulé nyoso mbote na petite sœur na ngaka Christelle écoulé. Merci beaucoup, merci le roi de pétage, vous comprenez que tu as là qui bongo dans le roi de pétage a petit na ngai gaga na bière na nani kando na Juvenci, Jimmy, Zamba Pamola Bango. Moi, ça qui n'a Kinyamba Carole, style Kinyamba Zoya Lelo. Colino Zali. Coleza. Kasi poto zonga, tu peux quitter. Na London, il quitte ça. Donc, qui t'a Colino Zali, au qui n'a Kinyamba Tindelio. Merci. Vraiment. Tindenga Molote. Et Rosanga, on a ce que vous n'avez pas eu mot Carole. Qu'est-ce que tu as Coli. Mais ce que Kiyanda Siko de la part Souka. Danger. Merci beaucoup. Merci à Batutu, merci à Miguel Nenga Libère Italien, pièce contre pièce, merci à Eva Tumbaka Lombo. Babi mon conservateur, merci à Lombo mon conservateur chez le grand esprit, merci à Batutu Boza toujours qu'on soutenir Boza. Oh Boza bon éparpillé à travers le monde, continuer toujours qu'on s'abonner massivement na Tumba TV officiel. Merci na Frère Bamanissa, Motema Batamama Christine, merci beaucoup na Batutu. Grâce Djonga de Paris, présent Alain Moutaga, Nakata 001 Chinyong Lutondo Vienel Mboum élégantisme Boza tellement vraiment belé. Dani Mavungu, Babi Dani Mavungu Aigle, Nakata Grèce, wana merci na Tete Tumba Mungé de la beauté chinoise, na Robo Sadabino Tebino tout, Babi section doulé, Trésor Bakala, Yoyebi Bakalo, Yoyebi, de Bozo coaché Nikche, Tabino tout, Pena Bozo coaché, Maître Merlin encadrement toujours, Tozagi Bon, la prophète de la nation de Nilesi, Oyoboyo Kinenge Totumbi, vraiment portez-vous bien, c'est parti.
Zachary Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zachary Mwamba, le Petit Zacle. Zachary Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.